Vérité universelle présente votre humble servante. Mbote na bandeko nyonso balandi ya internet oyo balela masolo ya YouTube ngai mosali wa bino Jemimon Kunga autrement plus Joanita moi la classe ya Maele na bengi sibino tout bo s'abonner na chaîne na biso Vérité universelle wana bo banda kolanda ngai tokozala na be mission moko ya ebele misala ya kitoko makambo ya malamu oyo ngai na bino toko passer ba mwa moko ya kitoko na chaîne na biso Vérité universelle na yango lokola yo oza abonné na chaîne na biso kotika la kaka yo mokote benga bandeko nyonso ya mboka nyonso bana poto nyonso oyo yebi na ba Autriche wapi benga pe bana Congo nyonso bo s'abonner na chaîne na biso Vérité universelle makambo za na chaîne yo ya makasi taka kanga moko Jemimon Kunga na koti makambo yango ivoirienne mora makasi mbange lalia tokutana. Mbote mbote ba chers internautes balandi ebele à chaîne na biso Vérité universelle. Merci parce que vous avez ebele à kolanda mosali wa bino mona wa bino a Jemimon Kunga autrement plus Joanita moi la classe ya Maele lelo l'émission na biso to lobela to kobeta moi solo moko ezotungisa ndeko na biso ya mwasi mais avant que to kota na bozindo ya makambu yango na bosanité kopesa mbote na ye moko le boss John Simao mutakenda poto na 5 heures Sikaza na Suisse, pe na bosanité na pesa makasi na Montréal, mon réalisateur Eric Monstre, pe na balandi nyonso baza kolanda biso, na mopandi na nga ya mobali, tozana ndeko moko ye moko opesa kombo na ye, pona kolobaloba mingi te, pe na mopandi na nga ya mwasi, elle je l'appelle donc la perle noire, au luka au mona été donc pas si pour mona ye, mais avant de continuer na kobosa na te kopesa merci na maman ya botanga ya misa mwasi kitoko donc Hélène Mabondo bisika ozali mbote mingi tozokota sikoyo na bozindo ya masolo otokoswa na bino lelo na émission na biso tolobela donc na tolobela tokolobela makambo yango makasi na yango yo muto zotala ngai même ozana mokili ya poto donc bana poto babeba poto papa poto na ba o bazana kati ya Kinshasa mobimba. Abonnez-vous massivement. Yaya le quoi s'abonner déjà na chaîne na biso Vérité universelle kotika te bengaleki donc pour ba téléphone na mikolo comme ti na ba bébé à 5 ans aibo manye chombo donc ayo ça l'effort à s'abonner na chaîne na biso ndeko na biso aza mopanzi to kosola na ye poto yeba kosola makambo to sana ngolelo. Bonjour ndeko. Bonjour. Kombo na onani? Ouais, kombo za Prince. Prince nani? Mbungo. Ndeko lobi kombo na ye Prince Mbungo na ye longo to kobeta masolo pe na mopandi mama kombo no nani? Mariana Tab, autrement dit la petite sainte. Na ebisa kibino ke mutu aza peme na loboko ya mwasi aza mwasi ya mwindo la perle noire alobi kombo na ye Maria Tabu la petite sainte. La seki comme on kitoko ezala mingi kaka a na Vérité universelle avec Jemimon Kunga. Lelo tokolobela lisolo moko ezotungisa ndeko na biso moko ya mwasi asa ndeko lokola ngai na ndeko ya mwasi ozolanda ngai papa pokoza na mwana ya mwasi meloko ekomelie lisolo tokobete ezali lisolo ya bolingo bisika ezosala pasi parce que bayemba donc bolingo ebomaka ekomisaka moto azalaki yonke akomi yuma likolo ya bolingo musicien moko ayemba yango bongo bolingo ebomaka pe moto mosusu abeli mpe akufi likolo ya bolingo ndeko oyo ya mwasi abandaki kotanga azalaki na 6e des humanités na ekole moko songolo tokoki kotanga kombo te ayaka mpe classe azongi mpe ndako na bango etu mukolo moko jeune mombo epasaka na école na bango mais ye asalaka na ye section mususu to balobi option mususu technique bisika bato kuna balobaka kaka lingala mwa français mokie ndeko asalaka na option aza latiniste tala kuna français efanda donc okoma kitoko français parler kutu koloba te ndeko wana mobali asepelaka na fio na mona ke mingi na école na cours récréation na sortie approcha fio wana aibisi yeke ndenge oza wana mama wanga nalingi yo
na obeta kande ti kombo na ngai ya esa la pasité poto kotanga kombo ya mutu wana te abito tanga kombo na etabi pardon bon élève ko citer kombo na ngati amoni alobi maman na sepeli na yo nalinga kondongo yaka awa na école na mona yo etamboleli na yo ko seka na yo gentillesse na yo et tout na sepeli na yo nalinga na tosa la relation la fille pas tali mobali aza kitoko le quoi mobali on a qui moi il lance moi je miki a bien et pas bien nga ka bataille à boyer moi pembe ya kitoko alobi ndenge lobi bongo na komeka ko kanisa pona ko répondre yo ata bisima mikolo oh d'accord on va na côté n'habité na va na moi bo kiti moi ba côté kuna kaka yo yebi na va na basé kuna bien d'accord moi mais ça va ngapi na va na moi côté na yelo kwa ça moi na li campa alors OK tout ça route ensemble tala kaka moi mobali wa fanda kana li campa andimi ko sala makolo moi ça fanda kana li campa te moi na va na bakoto kuna mais andimi asala makolo bandiko kende bandiko tamula moi li solo moi français moi ni moi sekeli et tout ba kompe quelque part moi mbala kina ayaka soki na express mandimi ko sala makolo ba komi bisika bakabwanaka Mambalabi bon ça va nga na koti na nga be pona ki kote pa na biso moi ça va nga pe na kiti na ngai na quantité na ngai ligne 11 na ngai malembe tina ko komanda ko oti na lingo tambo ya makolo te loko de to yebani non Mambala koti le boko na poche la bisi porte-monnaie a fini mon transport et a pesi fait elle était pas dans un bon on habité zoa kaka ils pour faire transport fi pas mbongo amati taxi baki lobi pe après mikolo moi ça est kondima abi OK na sepedi to zala na yo mais ba kinga na tangaka air ya classe so classe sili nde to komeka ko solola nzela kaka ndenge bolingo ezalaka moi dialogue poto yeba na malamu to yeba ki oya lingaka nini oya salaka nini na profiter avant na continuer l'histoire na pesa maman nanga Mireille ndala bisikaza mbote na mobile na papa Guy muto a poto François Makasi ayaka kine donc après 3 mois et kine et le baka mobile nanga to na benga kine le baka allo bébé azomona yo poso tela nga benga mobile qui harmonie c'est na ndako allo ozapi te ya benga na kombo bolingwa et ça la bien voilà to continuer maso na biso balingani mobala bino loko samedi ya weekend zonga ndaku to ma classe avant zonga bongama oya parler na monso baleki na ngai bana na ngai fipa ya kate aye pe bande connaît bana ba français c'est toi aka comment bete lisolo na yo kututi na ba téléphone kaka yo so comme on est bimi c'est toi bon nous bien OK papa bande ko va sécuriser la fille fille baby le quoi pena kenda kuna fona za moi propre na taka soin banini kabino mo webi kabiso ne tozala abo papa bolingo mama pa moni mama pese ko mama pasa ne mutabia mama ye basanga ba fête blobele et coïncida ka balingani pene fin de l'année Noël le kotaka te ekoti Noël abing sabino tu viens à la maison to ko fêter bana ba français kaka et pabi d'accord bien biso to fêter en famille ya bana ba bourgeois ba fêter kaka en famille na bana biso kili ko tambola to bi to lukaka nini Noël moi ça ya kate aye bon peut au restaurant ya biso Noël loso na pona madesu na ndako mais bango moi resto moi ninyo balié pas présenter famille ba yana musu bazaki wana ye oyo yangai pa ba ne leki ebele fi wana na mobali basali bakokisaki 4 ans donc bakokisi 4 ans bien que le haut et le bas ezala kana mama bolingo moi matata moi loko songolo pakala fi ayako koma ya zemi ya mobali tant comme na zemi ya garçon na bité na za prêter na kokiko bote sikote moko yebita la kaka to zoluka na vie moi sabi minga za moi simo na maele na debriaka la lingi na to bota na biso to komeka mona soka za libomba balobaka mais soka bimi akomi ya bato nyonso mobala insistabilité oui je sais lingi te muto zo langa mwana ngamo ka charge bebe moi bi yo ndekolo mwana na osala nini moi sina mawa nyonso na pasi nyonso quel on la zemité à longoli après quelque temps mobala a changé longi
akomi ko l'accès ba mbanda le quoi pe makambo ya WhatsApp ko tse biso statut Facebook a publier ma be mibali moi si pasi famille ya mobile bazo lobaka balingi komona fi wana te mwana boya zabo mwana ngokutu bashana makolo apersaka boye na biso lingi ete tolika o wana toyebi obali mal à la tête ce qu'on ndeko oyo ça na pasi lelo bengi ga bijwani tabetanga ta lisolo oyo na ka ba conseil ya bana poto ndongo bengaka bana poto ba pesanga na conseil na minute oyo na sala nini mobala bia lingi ngai mwana wana zeleka pona tamoko boye kaka mais na pese tambo ya ye tango sko na pese comme ko loba kaka ye fi wana mengana lingaka ye pa bisanga ka alingaka ngai na benanga ndengi na longoli zemi na ye wana kozala kaka na ye siko boye bisa biso bandeko bazotala biso na bandeko tozana bango ana plateau tokomeka kosola na yango ya yo zotala na lobi ko bosa na te abonne-toi massivement tokobana nanu na mobali oza pembe na ngai le tonton prince tomonika mwinda ngolo moko evandi wana donc tokosola na ye apesa biso mwa likanisi na ye na lisolo oyo yoki mwana mwasi ba pesa likanisi ba pesa ye conseil asala nini alingi mobali auto on lazema mobali esele pe ba complication na libumwa ebite soka kobota te mais fi chaque fin du mois melara moi kisi po docteur apesa ke pona ba complication esalaki yo moni ndenge nini ngai pona nga problème à liboso la fille a raisonné bien a réfléchir bien par rapport à moi sina ya mobali na ye azan amour ya mobali ne yango pe to monyango po soka zalaki marque ba fille azalaki na amour ya mobali wana te alingaki a s'adresser pas na bisote pour to meka ko décrypter en auto toutefois to meka ko expliquer ko pese conseil par rapport à problème amour. Donc c'est premièrement une bonne idée par rapport à la fille to tengami ko tan de kona biso mobali de kona biso mobali aza à 70% azan a tort. Mais tu peux condamner karaté. Faut maintenant tout me vérifier. Problème ni ne sala qui a me dégoûter la fille à zala qui nae. Donc conseil on a na repé ça ne connait pas moi si a me kana rosa la calme. Un problème tout ba vendre pour na raisonner. Yene mtalinga ki l'homme. Yene mtapesa ibolingo pa mbali nae. Maintenant ton problème est faut me vendre me raisonner payer. Quel que soit n'est à comment un problème au long la zeb qu'est-ce qui ni n'est qui na simawana ou esali mobala dégoûté à garder la conscience n'est assise à garder peu confiance n'est n'inga lingara mobali na e les camions se yara malem tokozwa pe ya vie ya maman na biso abengi la petite sainte ye peto yoka ye ndenge ndako kopesa la petite sainte la fille lobinga na lingara mobali. Donc je suis prêt à faire tout. Donc je suis prête d'ailleurs à faire tout pour naïe. Nalinga kaye parce que mobali problème ni ngana ko kufa. Ilo nyoko ebisa ndiko na biso na moi aussi. Merci beaucoup, j'ai vraiment connu moi c'est moi la classe m'a aidé. Ngai eloko moka na loba na bolingo pose ezalate. Ozomona. Pour déjà tant bolinga na mutu bomesani. Oui, bien emploi du temps ya mobali et pas bien emploi du temps ya moi sina ozomona siko tant oui mobali moi c'est azemi premièrement olobi moi c'est longola c'est kolinga qui était pourtant déjà longoli si ezemi oya memaki donc zaki na posa azala maman ya banana yote. Deuxièmement aucun lingi moi si moi boye ya mabe azocha ba piercing ba chaînette sa makolo tout ça là siko pendant ce temps là moi si na oya kalobo zaki na yo sandeni avant d'azela kayoti osala ba sentiment na yo bima kolia bantaba na yolo okendaka no soki wapi omemaka ye soki wapi ye avant na ndako non ngona yebisa la fille avant sa mobali asolola na ye soki mobali amoni que a préféré atikala na ye pendant ce temps là nde mobali alobeli pendant un moment atikani libela po mutu alingi mutu ya so lingi mutu okato sa ta journée mobimate so mona ye déjà ton mobile a comme déjà qu'on ba temps qu'on s'éloigner à moi c'est qu'à linguer les souter c'est qu'à dégoûter la fille. Donc moi j'aurais mieux préféré que la fille avant sa mobile n'a le quoi mikolo ba solo là atuna mobile so qu'à linguer ou pas soit linguer ta ticket bolingo nga lo baraisa le quoi amitié
bolingo ezala amitié so toyokani te tokabwana eza lokwa bacamarade toswani nga non toyokana te tosani je préfère tokabwana na place que toswana à tout moment voilà toyoki la petite sainte mais likambo moko eza wana fitanga lokola kizemi moi ma complication eyaki etu siko lelo soki fi wana atiki mobali wana tozi mobali mosusu ekomi kuna problème ya mabota pona minute obi mama naza na équation na yebite fona lukaka mobali moko na zone ezemi mais na kozwa zema ngo pana ne pe fona zango kake pana ye na bimaka na mobali mosusu ta pa ye pona ye ba soki na kobota tote parce que complication ikomi la fi wana makasi na libumu etu siko na place wana mwana mwasi osala ndenge nini na place wana mwana mwasi déjà erreur asalaki mpo alongola ezemi omoni kolongola ezemi oui balongola ezemi na ka force majeure ozomona ye lokola olobaki aza fille commerçante asalaka ako bomba mpe ezemi na ndenge na ye aboti na ye soki amoni ke libumu ekomi complication mobali mpe boboyani okanga mobali na makasi atya ozemi te ntango boboyani deje boboyani kanga mena nzambe esambela nzambe abotisa sara après 90 ans akobotisa ye pe donc akaramaka na nzambe aluka mobali aza sérieux po wana aza déjà moins sérieux obandi d'abord mwana bato 4 ans ebele à 4 ans otie ezemi après obia longola après ozwi mwasi mosusu il est déjà moins sérieux donc mpo na nga kangama na nzambe luka mobali ya bien oluka kutu te po soki oza na nzambe awapesa mobali ya bien ntango awapesa mobali wana ozosambela kaka un jour awabota na ye epa nzambe stérile azala te ça c'est sûr. ndeko prince fi wana lobi azokoka na ye te donc so mobali wana kovivre te mpo na ye azata prête ya komiboma ya kose suicide yo lobi ndenge nini nga premièrement nakoki koloba mpo na amiboma mpo na bolingo eza décision moko ya mabe azwi premièrement deuxièmement la fille il faut garder kaka confiance na ye na nzambe soki asambelaka on ne sait pas point d'interrogation soki asambelaka agarder confiance ne na nzambe ameka kokotisa yango na prière ameka kotala nanu après et puis ameka lisusu kosolola na mobali na ye par rapport omeka kosolola au fur et à mesure azosolola na mobali na ye nde akoyeba si c'est quoi les problèmes c'est qu'il y a un problème d'accord ça pourrait être ça. Oui, bandeko na ngai internaute bato to solar na bango nyonso afa to continuer ma solo o to so betelo le solo ya pasi pe mawa nazo pesa mbote wana na famille mobimba kimboko bisika bosa na bumbu vraiment famille mobimba kimboko boze belé ba Scott ba Beni ba Lajo ba Priscille na maman Marie moi ça mongo lobi mi mamo kililo fita bana vraiment ba mbote belé na famille Kunga Mobimba, bambote belé na superviseur Papi le Congo, vraiment bambote belé, monstre Karatala Rayo. Si que moi si, na ba conseil bopé si bobia sambela to na minute au moins si maya misu. Ninga bengenga na tongo bi nazoko kakaka te. Baninga na ko ba bisingai to lukisa mwana wana to beta yi to vandisa yi. Siko soki le ba beti mwana wana eke problème ekomi. Problème ko yesu grave siko idée wana oyo baninga na bazui bali komona ndeko na bango na pasité ba betisa fi wana mama Maria yo monyo ndeni en tout cas on a déconseillé la fille na vie amoureuse kolinga te koyoka baninga ozomona kolinga yoka baninga te ata ba parents tant to bala na tant to linga na za pona biso mbale yo yebi mobali na nga linga eloko boy nga pe yepe yebi que moi sanga linga eloko boy siko pourquoi to kotisa ba parents ozomona pona nga na vie amoureuse ba continue camarade pour camarade za ne kinse kwa nga marana table petite dans un camarade te pour ba camarade ba salange belé omona piso conseil tamso moni mobali wana kuta escroc nzoka yemo achira kemisu. En plus, je peux la fille, nga moni yango kutu, ça coûte erreur. Pourtant go beti si moi si wana, mobali wana yo kyosani, au côté la moi sinisi. À perdre coûte le sous de plus en plus. Donc pour ngai bois qui sai. Nga lo ba nga mutu, ceux qui osent avoir problème nanga na box. Non ça n'est pas mon noté. Pour so beti la fille mobali au côté là, yo na mobali bo beba na sous de plus en plus. Dans ce ligne mobile na yo, garde ton sang-froid, vendre na ndenge na yo. Vana ndenge no kona na ba conseil ba camarade baza habité kwa mama camarade opesa conseil bongo tam sukutu pa kenda kotonga pa fiwana tam so kenda otonga donc pona nga ko beta été vanda yo moso mobali pa lobi bien te
tika ye oza mwasi kitoko luka mobali mosusu mibali baza ebele baotula kutu mibali bakoma otula te Jemima mibali bakoma otula aluka ne mobali mosusu mpo na nga aluka mobali mosusu voilà mibali mpe botulaka donc wenza mibali mpe bazali tokomona lelo bandeko na biso mosusu bakoma bandumba na veni songolo pakala basala kombo donc mpe wenza mibali eza ndeko prince sikoyo baninga ya mobali mpe balobi babi topesi ndeko na biso ya mobali conseil tozoloba na ye ke fi wana te mais soki mopesi conseil abandi kodéraper alingi kaka ye aloba soki lelo ke makambo azoloba likolo ya fi wana ezwi effet to elati ye lelo siko ayakoluka susu fi wana ya kala ye olobi na ndeni bisika wana nga mpo na nga na bolingo conseil ezala bayokaka na bango conseil bamourir tout quel que soit mobali to mwasi soki opesi ye conseil bayokaka na bango conseil mais le grand problème ezalaka nde mutu ye moko amoura yango ye moko soki aza na volonté ya kosalela conseil na yo on ne sait pas po ezalaka conseil mosusu na bolingo bato opesi oh non bosala boye mpo na boye mais bomoni ke ekomi le contraire soit mobali a changé akomi amatisi lisusu mabe abandaki kosala soit mwasi abongisi donc premièrement conseil na bolingo bayokaka na bango mais kosalela ekomaka projet problème mosusu par là nako expliquer boye mobali ayoki ne baconseil ya bacamarade na ye mais non eosenga mobali mpe amizongisa amekana okomizongisa soki alingaka mwasi na ye de soi-même la femme azala calme soki mobali alingaka ye quelque soit ndenge adérouté akoki kozonga asexcuser pour asala makambo bien bazongana mais soki la fille a remarqué que azozela et que le monsieur en question azozonga te c'est que la femme esenga changer la vie pour soka lobi vanda pe RP ezokende c'est ça le problème. D'accord. Moi c'est lobi na eda mobali nanga na bolingo kane baza bakishe donc baza bakishe bongo abina eda ye na nyonso mwasi moto ezosala maele fanda azorienter mobali nga kende bozo sabwa bi mama na sala bolobi ndenge nini même kaka récemment bakalate mobali faut que lettre bisika moko bwa banda mo likambo songolo abeteli solo binda ngina bana bisika mo boye mais zana tindelo ka lettre ngomo na photo ngo bisika na obanda mo sipatali lettre bi OK to chama bolongo to kobondela parce que moi so bina edaye na ondenge moi sa salaka mais mobali yango zigzag Maria bisika wana ya ka aids o moi sa sala akokotela sima so ngamutu te. Ah oui, en tout cas on a profité au pesa mboti na maman nanga Antoinette Mbombo ayebisanga mobali za ndeko note mobali andeko nanga te mama nako aider yo oui mais tasi ko kwa sali muninga na mwasi mobali andeko no conseil na basi yo ba edaka mibali à 100% ko zo ebanda na chaussette ti na coiffure point tamba sala dans toi sala Eve ça sera dance babi Eva mosungi teke ya kosungi à 100% bambongo banini nde mambo non mais nakata bolingo te nakata bolingo et puis na ki chérie en plus et ça ta fiançailles te mobile na mon mari oui non tu ma bolongo na c'est pour na mon mari mais ki chérie te ando bon ça te maman assurance ki chérie zala ya libala kutu zala te pour nga oko aider mobile na yo oui mais à 100% te moi ce que ça lié pas si pour abini na bande ko aider donc faut te dire il moko po o littement que bolingo et Mathieu tina cerveau comme so zoba alobando ko aider no mobile yango asala esoki pe nini yo utaki oloba soki électrique soki nini parce que yo moi so sala lata avocate munene ozu électricien aloba nina ko aider liso à 100% moi te que yo mo au municipal voilà il mo municipal en tout cas conseil kaka mobile ba idaki à 100% te pas nini de konoter so nga sa yelo kambala suka il ne va jamais hésiter or salon biso nde basi tozong sa mutema sima ah mobile na vana na trompé na selo comme abe mais mobile te atabi j'ai mis makunda ani na taille na bien mais na ngina zo su fi mo aleke su na fumba mwila o mon donc mobile bana ba on ka bande ko na biso te j'ai mis voilà
na bisika ko tromper de ko prince moi ça lobi mobile na tromper ngana kanga kuna mbanda mususu na kinana kebisa fio na bolunge kata ne sila mengai mobile tsaka kanga tamo ko mo tena mobile musuni na ba message ni na ba appel a tromper te mbal a tromper moi sinaye na bisika na tromperie yo lobi nini na pesi réponse te pour na bolingo vraie vérité vraie version bango mo mbaye bango. Qu'est-ce qui prouve que la femme n'est pas mon aïe? Donc, à 80%, n'a la réponse au PSA. Mais, n'a pas PSA conseil. Premièrement, na dossier au Kosawana. Je sais pas. Ils ont été auto comment ils ont dit que moi si à quoi ça peut mobilité. C'est que quand on t'a conseillé. Ezala on a bolingo tout choc ezala c'est choc ezate na bolingo c'est ça les côté donc problème au kosa wana na on dit mango te po basi mbako ça plus mibali à 80%. Et indi jamais maman jamais à cause jamais au moins ni biso basi tozong sa mutema sima ba maman ba wala ndanga baebi biso basi tozong sa mutema sima okota bi mobile na to bandane na pasi. Les autres sont comme moi si mon nez n'a mboka jamais na continuer mobile mais mibali te bobandine na passe na matembele na fufu ezanga mpiodi akomi na mbon na Range Rover aluki o paza na Prado aluki o na Prado po ba 5 Range Rover na Prado sa mariage mibali ba bongo mais biso to kama mobile na linga ki muto banda kala mobile te o trompo kitoko mama wana na ndenga mibali zango ndenge na ba trompa makasi banda na Bible mbali banda tromper basi wa pela papa en tout cas wana contre c'est faux à na bolingo pena 98% mobile il a trompé moi cité so moi ni biso comme tromper bino c'est parce que bino pe bo sa biso mabe mingi to maki na moni mabe le kinga bien nga pe na kutena ngoto bobo mo boye nga pe na ngoto bobo na sale pe biloko ya mbala suka voilà so tromper te maman. Ça c'est l'ambiance émission surtout le vraiment bande konyo so ba cher internet to le baka bana poto vraiment et ba obakenda poto na ndinga bien bakenda poto tongo ya tongo bakenda ko sala te soki nini bakenda ko luka ka ndinga ba baka kayu toujours vraiment ba mbote belé na bo sanité pa mbote belé na Élisée, Brinette, Cécilia, Marina, Theresia, ba camarade na nga penza ba ninga na ngo ano so conseil sima kolanda mima to kende wapi to zonga wapi vraiment de ko prince ba lobi mwasi aza mutema munene muntu zo bomba mwana pendant 9 mois na libumu sikoyo zo ba ke basine ba kosaka mibali olobi bon pona nini okuta dana muntu akosa yo na moni choc wana besi ebeta o penza na degré 0 yango ko loba bongo. Oui, à 80%, moi, le problème est arrivé pour la vie personnelle. On peut ça comboter, mais je sortais avec une fille qui était branamiste. Et puis, ce qu'elle avait fait à 80%, bango ba plus na possibilité au kosa biso. Nous, au tamusala, tu es fatigué, on a pas temps ya ba démarche moro boité, OK, ne soit kokuta na mutu moro boé na point moro quelconque. Mais il y a Rosananda, toi tu sors au ticket nanda. Elle a la facilité de faire tout. Aebi emploi du temps, le temps aux ongaka. Aebi tani noera pour sokola. Elle a la facilité de faire tout par rapport à nous les hommes. Nous par jour, tu peux pas sortir avec des femmes, c'est difficile. Mais pour elle, c'est la comment dirais-je par rapport à la physionomie de la femme, par rapport à la vie de la femme, la façon dont Dieu nzamba sala bango. Alors on a 5 hommes et aussi les lots. J'ai mis ma limbisanga mais le fona le bébé le kuta. Il y a le bic qui est mobile à osana tenter na journée le quoi ba uta musalo kuta maman. Sauter la plupart des entreprises na biso Congo ming basi ça bon 15h 16h. So pour ani ba papa biso na ndako bazonga ba 20h 23h. Akende wapi? Mama ngai ekomela ngai na oloba so mo mbala na tanga na YouTube. Na oloba ngai ekomela mobile obenge na téléphone azaka na musala. Mariana, tu es où arrive à la maison? Na koma na ndako ezaka ya 3 chambres. Na komi na salon nga za salon. Oh, naza na coin avenue. Nzoka zaki na mwasi msu na chambre ya suka o kutu nga akota anguti. Na kota anguti te pona kipa anguti. Azaki na mwasi msusu. Na bima libanda boye mobile wako sanga oh mama, abimisa mwasi ana sui akenda. Bat boye sana ba semeki.
ke moni kutu tango yo kutu yaki wana azaki na mwasi na chambre wana mususu siko yebisa ngai ozi audace bi ke mwasi na o de base aoya otala yo obengi mwaka muke mwa boye sukali nde bra ndo benga akoti na chambre suka siko yebisa ngai ba mibali ya bongo est-ce que mwasi akosala mamba bongo fuka ezaka mibali omoni do ya kote ane baninga ni mibali me ngana oloba o eza vérité bato balanda biso ba yuki eza vérité mibali bakosaka kaka na bandi ku serpent na kosa Eve na jardin zaka pe ya mobali azaya ya mobali donc na to lobela amambo ezala belebele mingi bino ka boyoki nde ba discussion mususu elamuki vraiment maman la digne bisiko zolanda ngai mbote bele ma pasteur moi si à papa Jimmy donc cette affaire moi makasi Tridor ndonanga moi mobali Abel coiffeur makasi Chadra coiffeur makasi vraiment na ole la penza bisika boza pe ba petit nanga nyonso tout ya famille donc vous êtes belé donc votre grande sœur est là j'ai mon konga bonne élève s'oublier Moïse bisiko za vraiment ba mbote belé mo ebi car prince ebi masolango ti prince ni bali bakosaka basi parce que mobali wana zaki pena mwasi na ye baza penza bolingo bakita mato abisuki na mutuli nzaka na mosapi elie o elie wana mwasi une fois mwasi ngoka wana une fois aluka komi boma mais kama na ya kuta ya kanga ya bisetika mobali pe biseso ko sali bongo na ko vivre te sa yo mais lelo mobali ngo lisusu akosi on dit que la sainte hein la petite sainte azana raison pour c'est un peu compliqué pour na komi bomo pour na mobali eza na ba folie amour biso tout temps to bandaka maramba au début to bandé komi kotisa ozo mi kotisa makasi des fois ozo penser que ceux qui aza pembeni no akendete mais bolingo eza la na bongo ba o nyonso le ki ona ba divers ona nyonso le kana bolingo na bongo eza na le passé par rapport à le passé ba meka obosana ba meka oluka solution bango mibale po ba mikolo so ba komi ya na niveau ya concevoir ce que baza ba mikolo donc ba meka ko vanda ba solola ne lo nyonso solution ezala toutefois à part ça la femme en question ayebi ba camarade ya mobali so ayebi ba camarade ya mobali meka no rosola na bango ameka o revenir dans la décision na ça pourrait être le cas d'accord. Le problème est que parce que Montréal, j'ai signalé que tu as déjà dans ces potos émissions na biso fiwana les cas qui sont mobile les biso moto bika ndenge za la bolingo fina ce kabina c'est déjà un mois na monité ce qu'on entend là un mois au mois ici là ce qui penza raiza yango maintenant on ne va pas concentrer ba wa boso na mon raiza yango ce que na makampo non ça la ni. Bon, gloire à Dieu, ceux qui font Zemi sous pour le bec à Zemi, gloire à Dieu. Ceux qui ont Zemi, abattez là. Pour que l'on l'appelle Zemi à tout moment, ils appellent ma belle. Ceux qui ont Zemi, abattez là. Attends, mon bal à boyne quoi si, mais maman, moi, mi balier, à boire quoi si, mes Zemi pour les gens à Liboum. Mais ceux qui ont bimi, après 10 ans, à eux, Luka Moana. Tout le monde a un autre, na ba film, na ba réalité peut tout le monde a, ou ba la wangani zemi après au lukamwana. Donc pour un conseil, bon ba nos zemi wana bota. Pour l'on a zemi ça peut pécher, yo mon père risque ya ma bota. Donc voilà. Prince, yo lobini bisika. Ouais, par là na rejoindre ndekonanga moi c'est au lobavanga. Donc la fille a mes conseils la menace sagesse. Erreur à liboso a mes pour revenir na ngote. Car c'est un peu difficile chaque fois nous autres on va toucher on pas na médecin soit bimela mais là ça te dérange après donc ameka zala conscience na zonga ko maman par rapport à ça ameka ko botana ndenga bien mambutu nzamba osunge oleka na bien. Voilà, tozo bendana, ande babika ka lentement et sûrement na suka et ma son na biso elelo émission na biso tolobila. Ba cher internaute nyonso bazo na ngai vraiment ba bisous, ba gros bisous, vous êtes tellement ebele liste za mulai pona mabanga. Tozo nga kapande ko prince, ozo pesa conseil na yo ya suka, to moi 3 mabanga, ce qui peut bebaza, bokimo bebe libanga et ça les mon grande fille quoi, bisika zali. Ouais, toutefois, mot de la fin, on a toutefois un conseil à souka na pesa ndeko na plus à mobali pour na meki ko zala mopanzi na e ndeko na mobali ameka ko raisonner passer tout basala ki na la fille là pour
elingi koloba te ke baboyani vraiment po soko olingaki mutu bolingo liboso ezala toujours pas difficile mpona kokunda yango ameka kozonga na conscience na ye a reconnaître lisusu ndenge babanda ye bolingo na ye et puis je remercie toute la famille, la grande famille Nzaou et la famille Mbongo. Je salue tous les ingénieurs de CVS Yoloc, de Babor et tous qui me connaissent. Merci. La sainte. Moi, c'est la perle noire. Conseil ya suka. Izanini, pe moi bambote ko sala bien, na ba tout, ba landa yo na mikili ya poto pe na ko mobimba. Voilà, dans le bébé l'été, conseil na ya suka. Maman, si vous voulez mobali na yo wana, bo solo la, bo vanda po eloko eleki solo ezate. Et puis kobo sanate nzambaza, chanzambe liboso makamu nyonso, yenda yebi à venir. Mbote nanga na pesi premièrement na mon réalisateur talaka yenda sale émission kitoko ya jimokuna talaka ka Eric le monstre bambote belé président nanga John Tima au bébé ya poto na pesi bambote na pesi mbote la famille nanga mobimba. J'ai dit merci beaucoup à ma maman Antoinette mwana muluba Antoinette Mbombo talaka yo mto salanga nazala. Donc voilà ba bisous et belé na ba yebinga mbote pe mingi na pesi na ba na Suisse talaka kabisika Congo Suisse vandi. Donc voilà quoi. Merci. Vraiment mbote beningo to la petite sainte bengue bébé à poto notre boss le John Sima pe abisi ko zapenza ba mbote bele vimba dondo sana so lingi pone ça bengo kende kuna donc vimba parce que mongo ya ebele pona kini bon c'est la rayo vraiment na sepeli mingi na ba bon so balandi biso na bokebi nyonso ba na Suisse ndé lobi la petite sainte ba na poto bisika nyonso pemba robsite bisiko za penza na kamwa na Allemagne kenda Allemagne tongo wana ko na nguluma bisiko za ba gros bisous na bato ebele vraiment bobo sana te bo s'abonner massivement dalingara vraiment tant que aussi ça total le marisel la penza ba bien mingi tout aussi ces émissions na biso elle vraiment ba gros bisous quant à moi j'ai mon kunga moi na classe ya maele to kutani mbalasima bye bye. Ciao.